mukende lobi ozo sala eza mabetika omoi pe boisi e masanga ngaso na beta mupena ndako na ngaso lobi amila masanga na somela ka masanga so pe eza ko pe sumute so pe na kala nzela na kuti pe batu ba mela diamba noir oh na lobi kofi na pesi bango mais tango na pesi bango na samedi pona mbongo na nga nzambe changer bato yo pona minute yana molimo na nzambe te yebisinga e pesi nga pouvoir te ko yesa ba diamber boti ko mela diamba c'est que na ko sala bato yo za spectacle po bato ba monanga mais oza très important na pesi bango oza posa na bango mais na sengele pa tata mokeli sunga pe bango batika ko mela biloko bazomela même mbongo nga na pesi molimo na nzambe kota na kati toucher bango tango ba mela ngo kaka ba boya eza bongo mais na ko boyisa mutu na makasi te est-ce landi molimo que soki akei malamu atambola ki malamu ozonga ne lisusu pote muta kubota maka chaque jour muta kufa chaque parce que bande comme ça ya musu pe déjà zongi na so atambola ki bien mais soki pe eza bien te to respecter ka molimo pour respect na molimo mais soki te zwana par exemple les ya solo côté neta chirurgie to banini te soki eza solo il faut biso ne batu siko soki eza solo biso siko batu to tikali na bo moi même na yé moko mbuta mobali na ye il faut basenga milenvo basala ba répatance kasi te soki eza oyo boloba to oyo to bibi il faut que biso batu to na bo moi to ça il est répatance sincère pour te tata mokeli akangole kati na ba prison molimo mais tant ndoko kende est-ce que ceux qui sont pasteurs en tant que pasteur pourquoi il peut que ça péter tout le bas to zo talisa ngai penza na leka na émission na le baka o molimo etalisa na o molimo esenga na o molimo etinda so il pasteur par exemple appelle ça qui est autorisation il y a sur l'organisation le quoi sur la nzambe mais nzambe wana décevoir bango kaka nzambe wana faut aller la mona nzambe pour pasteur pas ça au courant moi si quelqu'un peut-être ko bakisa lisapi asala ki au courant il faut debout Congolais unis par les sons unis dans les vents pour l'indépendance. Construction na makambo etali kotonga bondi melangai ezali wana mboka na kombo ya ingénieur Willy Pantou pona ba travaux publics bobanga te surtout bino ba gouverneur province na yo etonga makitoko et sa confiance na MBD Construction après koyoka invitation ya mokonzi ya mboka pona benga ba diaspora nyonso ba ya kosala eloko na kati ya mboka na bango botala ndenge MBD Construction efungoli pe ba bureau awa na Kinshasa MBD Construction ya mwana mboka consommons congolais benga bango mbangu na numéro 00 33 66 96 82 502 OP 085 27 04 795 yonde kozomi na Kinshasa kimambangu na premier niveau na nouvelle galerie présidentielle kuna na local numéro 1 M13 Kinshasa Gombe Ozamu Bimba na haut-parleur le lot tokiti na terrain tant vous allez au monde abisso allez na plateau habituel na bisoté c'est à dire que tu as interviewé bah oh abisso tu es interviewé maman qui t'emballa au wapi bomesana kotala et pourquoi parce que les a qui prophétisaient que moi si à grand mon Koufa pasteur Marcelo oyo a sina kotika biso ba programme déjà ali ko bima pe ndenge matanga pe kokunda mezali qui ne tomoni comment ba pasteur ebelé ba ivoirien mokili mobimba ba autorité na biso ndenge pe azali pe ko kende ko visiter mais to remeka pe ko sola pe ba en dessous des cartes pour pas ko fezali maman akufi wapi na Turquie bisika wapi tobi bato mingi bakendaka kuna bien que Zalika a Turquie était le seul pays pour mais beaucoup plus ils allaient un peu spécialisé topé bandeko mingi ba on a spécialisation on a maman blanche à Tikibiso mais tout sentir un peu constat tout ça là depuis tant au mois silence côté bandeko ya compassion topé même côté ya lingom ya yemo côté papa topé ba famille ba qui un peu na silence tout ça koyeba te sango et panzana qui beaucoup plus aki pour na likambo il y a crise
crise cardiaque, mais il solo peut côté la chirurgie et betama qui trotté. Tout le baisa pour nini. Est-ce que là bandeko bango moko bazali ko yeba que pasteur Marcelo azali moto yo azalaka yemoko azali komona kazalaka irréprochable yé ateyaka bandeko mingi sur la perfection sur bandeko babanga bakipe makambo ya mokili yo te batanga banza mingi lola que eko zala que kombo ya mwasi na yeko kotanga na ba dossier lokola ya ba chirurgie soit kolongola mafuta topé ko bakisa ba systématique et zala soni to ndenge nini. Alors ezali ba question to yo tuna maman qui tambala lié ko zali moko ya ba maman ya bokoko balandela rapé makambo na pe ya ba santé ya bato que masolo eya topé konda nyonso na to solango pe nayi awa to ko comprendre ba en dessous des cartes surtout que tozo mona pe ba maman ezape na maman moko oyo wapi na toile azali se ko choquer ba esprit ya bato na ko pesa kana ko embrasser ka arozwa photo moko na internet ça qui est na cyber café ya pembe na a imprimer yango azu yango azo ko pesa papier yango ba bisou alobi que ça chéri na to éviter. Est-ce que c'est un problème mental ndenge na poto ezalaka soki ba moni kamba boye l'état na biso jusque là to somona bazo ko agirte ba rozo net muta boye ba memi non ba ki otikata na SMPP mais to somona réaction mo côté. Est-ce que ça normal to ndenge maman ko répondre biso maman qui tambala mbote na yo ingeta matondo mbuta tango no soto tesa bana nzambe vuluzi kimbango elongona ya kimpa ba danger matondo baleki bango ingeta voilà baleki bango maman qui tambala ozali mbikudi ozali bikolaka te mbikudi ka yango wana muta bikolaka ka yo wana prophétesse menga siko na mibengi na ngango mbikudi to benga mpe ba bisielo bato ba pesaka message bato ba bikolaka yango ba benga ba bo menga siko na linga ngati ba benga prophétesse nga ba benga maman mbikudi. On bengo maman mbikudi penza matondo. OK, maman ngunza nyoso kaka yo. Ingeta nyoso ba ko ba. Donc ngunza kutu ko maman. Ba kombo mo be muta mo na ka ndinga prononcer ngo mo na sispe. Ndeto ba prophétesse wana o mo ngoza mo troll, Siko lelo yena nzete boy point nini. Ingeta o mo na ngo kala to moni ba ya mafuta na biso babunda pe pona mabe na biso nkongo maman mafuta. Ba utiliser pe banzete to mona bazinga za ngola mbelika so akati alini wana totala to mona pe maman qui panvita oto tesa ka batiza stratégie abitu mefu mukimbango a danger aleki esprit za nango ya kobanga te esprit uzango yote la roba pe te esprit na za nango ya kobanga te po fumukimbango banga pete asukisa ba mindele pa sukisa ba mindele ti le continue kusukisa po atandama na 24 bo pone avril te fumukimbango a danger esika ya niata songa kenya chekoki yo po kenya chekoki ba kotie na fi ba soudé abimi ba bwake na maya tamboli c'est que fumukimbango le kwaza mvuluzi na biso bandombe ngana za na seya makolo na bango na obanga ni po fumukimbango ba kotie na seed ba sopela seed abangi te bonga ina obanga ni ya kimpa batumbia na aja 22 ans abangi te bonga makitamba na obanga ni na otalisaka weza bo solo bo ebi vérité to laksa batuka ka vutuka moyindo fongola meso mwene ingeta matondo. Voilà, de l'autre côté Nazali Awa pena sec tant tout monde surtout monde papa pas toute la radiation que bakisi pezali masolo pe bakisi kobeta masuka déjà mbote na yo ya ingeta mbuta mukendi mbote na yo pe mbote na ba téléspectateurs nyonso ba landa biso na monde entier pe simno ba mbote na bino ebele matondo. Voilà maman qui tambala moko ya bino da ba maman na biso ba kenda mpe sango to moni pe lokola maman Blanche Tunasi molongani ya pasteur Marcelo akufi isala ki onenge nini ngeta matondo to lobi kaka nga atalisaka bato lo lezate lo fi lezate pasteur ebele kuna baza koloba na culture wana na ba veiller wana baza koloba que na minute o maman Blanche azali na lola azali na ba ange azali pembeni ya Yesu tout ça bande ko bazoki ndeko moko azoki kutu vision oyo ayebisi na pasteur Marcelo ayebisi na ba pasteur nyonso ba utaki ba payer belé ba lobi yango kutu que ba bitango maman Blanche akufi ba moni parfum milinga moko ezali komata c'est-à-dire que après pasteur Marcelo doit ressentir sous vacuum komata sous makasi. Mais yo zo ba que lui fait les atelo les até balobi ka fandi pembeni kuna na kata tika ko yema banjema mukili to yema banjema mukili te biso nyonso tout ovio na mukili poso totali ba nzala panu bakeke nufuma tozongi pe kuna totali
oyo Adam na Eve ezaka ba histoire ba betela bisoti ba Adam na Eve wana so tali mokili bande bandaka ti lelo to okeka so ngana tuni mukendi koko abotaka koko na bino abotaka koko wana abotaka koko wana abotaka koko wana c'est que ba bi que lo les atelu fait les até mais mutazonga ane cette fois na mokili so atamboli bien oyo ke liwa tata mokili nyonso ngaka ko baso mutakomi esprit to kosaka na pena molimo te po molimo basalisa yango baventir te mpo nga mona te yango nzoto esalisaka motu berere mais molimo esalisaka motu berere te topesi nanu respect na molimo pour dans ta dame ta kufa comme esprit o to te saka bato ezali bosolo bebi vérité mais ça na mutu muso akeyeka kindeka oya sentiment nzoto na ye siko bino boko komisa ona ba prophétie nzamba la kisaki nzamba sala ki boye mutu ye moko akeye po sala sentiment nzoto na ye moko neti ngai mama kitamba nde na traita kawa mutu muso aye mama kitamba naza posa naza munene na dimine mama kitamba naza posa ko dimine te mais naza posa na ya munene naza posa libumu na ngeza na plan wana ese tozo bundisa molimo to tozo traiter nzoto. Pour te ça va bien, molimo va déclarer mutu no mabe nyonso osana ndio teza pamba. Mais na molimo so mutu akomi délivrer ndeka kolata nzoto. Siko mutu sali sentiment ya nzoto na ye. Siko ndenge ni ekomi na ba prophétie. Dieu m'a dit, Dieu m'a envoyé. Et comme il wapi pour ça sentiment. Dieu m'a mutu beti on déjà ngwa siko na kana limbo la bato. Bandimi bango so ba révélation te. Maman sali sentiment ni. Toto tali sabato te. Yo moko uti kotanga moi uti kotanga moni. Ya soki ya siriji yo tanga ngoti. Otote sabato ke bato mususu ke babenda ba mafuta moi bassin salama bato mususu ada posa moi libumu ezala plat mais koto ezala moi taille otote saka bato za boso boyebi vérité to moni pe te kasi wana eza tozo corriger tata mokeli eza ba sentiment nzoto eza le roi service wana eza prière te eza prophétie te ya le sambote eza service mukendo pesinga obi na maman kitamba ande na zabo na lingi penza ke so yebi nzeta mo be sala nga moi bassin kuna ko to ko kebe za naturel auto c'est les naturel mais ce que ce côté muso bikete bo benda nga mafuta o tata mokila ti ona libumu bo baksa mo mpinda aussi sentiment nzoto prophétie place wana ezate po za sentiment est-ce que ba tata mokeli mais à niveau peine ya papa Marcelo parce que ceux qui ba maman ba sali bongo mutu soit marié peut-être mobali na ko payer sa autorisation mais est-ce que peine na décret pasteur Marcelo ninga te so be bino mo be botali même na ba publication au moni que to moni lion ba zu ba tubi ba flèche mais ko mi sous place na banda lo bani yo pe ko limbola ngati po ngaso na lo ba ko ba kitamba za mutu ba kisi ma kitamba na zandoki ma kitamba za tota saka bato za bo solo bo bi vérité et que sentiment nzoto pe ko bomayo sentiment ya nzoto te mais est-ce que pasteur papa pasteur par opekisa non papa opekisa maman pasteur non ko sala ngana boy na ngai te to respecter esprit te ngana so bakisa bongo c'est que pour sepelisa mo te to talisa bato eza bosolo bo bi vérité eza nango peut-être na ba sentiment nzoto ndenge bato musu ba koma ko sala eza mabete to eza pe mabe mais eloko mo beto longola kande molimo etalisa ki ngai eza prophétie eza ba o bazola ki e prophétie siko yo to dingaka kokotisa prophétie te na makambo ya nzoto donc si mutu akufi na bonzoto prophétie te prophétie eza bon prophétie eza prophétie ezalaka ke ils sont des prophéties wana ezala bosolo ke mukendi ndenge azalaka akendaki mpo libumu ne koma plat yango wana nzambe alili te adaye eza bongo totesa mutu eza bosolo boyebi vérité eza lokola mutu moko satana avamba mère aza kitoko libumu déjà plat elle est belle de figure déjà. Totalisa bato ezali bosolo boyebi vérité. Neti ngai. Bayoki soni ya koloba tondeni. Te koyoka kutu soni na koyoka soni te ngai boye na telemeli kaka likambu ya prophétie. Nzambe déjà talisaki ke olobi na kati na église ne da bato babande déjà kozwa da ba message. Il faut bazwa ba message ya bien po yo tuni ne bandeli awa obimisi mo ya chirurgie. Soko chirurgie ni koloba nini? Bino to botangi kasi mingi. Ngande na tangi te na comprendre ngo te. Po to tesa bateza bosolo boyebi vérité elingi loba nini bakende kobenda mafuta ya mutolo po batia na makolo ya minene totaisaka bato eza bosolo boyebi vérité ngana limboli kaka mais bato basalaka bongo ezalaka mpona kosepelisa basheri na bango mpona kosepelisa papa mais siko eza pasteur ye aza trop bible trop spirituel ye vraiment donc te yango tozoloba moni soki mutu akufi makambo ebimaka oyo eza ebele ya mingi akoleka bakoloba mpe mutu so akufi na sida okutu kuna ndenge aza na atikaki liste mais soki azalaki mpe na bamoye peut-être balingi babimisa makambo te neti nga mpenza mama kitambala na respectaka milimu est-ce que respect na milimu nakokosala débat te na mutu oyo déjà akufi
au total ça batuka ça bosolo boyebi vérité pour te pesa mutu na mutu ezanga munaye peut-être na ko pesa conseil tanga sana bon moi na ko linga to ça ne débat mais ce qu'on akufi na conseil na pesa te pour eza pas si wana sera mutu nyonso qu'on perdre peut-être mukolo bongo na famille to ko perdre maman bongo peut-être na kati na bakilongo eza pe na choc na mutema ndesinga pe na maman kitambala na respectera milimo c'est que na ko telemela te na zape na tina te na yeba liwana e wana utaki na synergie liwana e wana kedaki pa bakisa fwenge liwana e wana kedaki pa babwete eza kaka respect molimo que de ceux qui accueillent malamu atambola ki malamu ozonga ne lisusu porte muta kubota mara chaque jour muta kufara chaque parce que bande comme ça et amusu pe déjà zongi na eso katambola ki bien mais ça peut ça bien te to respecter ka molimo. Avez-vous l'envie d'explorer le monde? Aimez-vous voyager? L'ouverture de l'esprit et de curiosité font aussi partie de vos qualités. Êtes-vous une personne polyvalente et organisée? Alors découvrez Van Travel Business, une agence de voyage fiable pour tous vos soucis de voyage. Van Travel Business est les principales agences de voyage mondiales spécialisées dans le traitement de visas et des itinéraires de voyage. Notre objectif est de réaliser les rêves de nos clients en minimisant les soucis de l'anxiété entourant le processus de demande de visa et d'itinéraire de voyage. Nous le rendons non seulement agréable, mais aussi paisible. Voici pour vous une offre spéciale Van Travel Business, ensemble avec ses partenaires universitaires et ainsi que les compagnies mettant à votre disposition les types de visas suivants. Visa d'études, bourse d'études, visa de travail, visa de tourisme pour les États-Unis d'Amérique. Van Travel Business vous assiste du début jusqu'à la fin de vos démarches. On vous accompagne pour obtenir les documents nécessaires au pays de l'Oncle Sam. Pour tout contact, appelez-nous au +1 31 72 79 65 86 +243 97 144 37 55 et suivez-nous sur nos réseaux sociaux sur Facebook et Instagram pour rester informés. Van Travel Business, vous ne faites pas que explorer le monde, mais vous les conservez à votre manière. Mais ceux qui t'ont par exemple les airs solo côté notre chirurgie tout le banini. C'est ça que c'est solo. Il faut bisonner batu siko ceux qui essaient solo. Biso siko batu totikali na bo moi. Même na yemo kombuta mobali na ye. Il faut basenga milenvo, basa ba répatance. Kasi te so que za o bolo bato o to bibi. Il faut que biso batu total na bo moi, to ça il est répatance sincère pour te tata mokeli akangole kati na ba prison molimo. Maintenant on doit kende est-ce que ceux qui sont pasteurs en tant que pasteur pourquoi ils peuvent ça péter tout le bas. Tozo talisa. Ngai penza na leka na mission na baka o molimo etalisa na o molimo senga na o molimo etinda. So il pasteur par exemple appelle ça qui est autorisation. Il y a sur l'autorisation. Le quoi sur la kana nzambe mais nzambe wana décevoir bango. Kaka nzambe wana faut aller la mona nzambe pour pasteur pas ça au courant. Moi si akende peut-être ko bakisa lisapi. Asala au courant. Il faut se quoi senga mona nzambe pour te mtaza na bo moi. On a déjà koufi mais molimo et koufraté. C'est que faut to senga mona nzambe nzote koufi mais to senga la molimo wana mona nzambe pour te eko bunde la sous église na bitumba wetikali. On a même sur le bac après avoir net li watu mona susu lingomba ko tombo mali susu tout ça c'est que maman ça na ngombe mabete mo mususu mobali pe peut-être na boye mais na molimo maman ki ndeko bundira e ndet na biso bangunje za bongo musa ko faire biso to bena ba wei c'est la soyi mutakufi so mutakufi il faut nga mutu na za na bon mo ina yo to sambela pona tata mokeli ayo kele mawa akangole na ba prison molimo aya kubundila biso na yo bitumba oyo ezolekela biso makasi. Ah mais wana ndebi makalwa ba msuba lo barake mais yo nde mutolia ki mutango po ndenge nini mutango tanga kufa le bio suma kamwana to tali sabatu ezali bo solo boyebi vérité na sena moi mutazonga 7 fois musupe mukendi ndongo vanja de ozonga 4 fois msetikali 3 fois na mokili pote muta kufa chaque jour mutabota mape chaque jour mais muto akufi na lolenge ya mabe bazana kati ya prison ya molimo biso tozala ba moi to sengela bango milenvo mona nzambe bankulu bakoko na biso tata mokeli yokela bango mawa ba misu batambola kina kobanga nzambe ba misu pe batambola na kobanga nzambe te mais tata mokeli na nyonso ayokela bango mawa akangola bango na ba prison molimo pote baya ko bundela biso ba fulani bitumba o ezolekela biso na makasi.
Peut-être que tu comprends. Voilà, parce que tu zongi dans la Bible, le de Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà. Quand c'est pas ça, tu vas savoir que Israël. Mais bah Koufouat Badaya. Mais bah Bela Bango. Mais ce que. Et ça peut normal, il y a que Bela là, il pose à qui serviteur ya Nzambe. Et tata Bokeli. Ce que maman qui t'emballa, toi quand tu as un dossier, on yom tout zara na bakisi au recevoir appel mon baka ebele. Si par exemple que tu as au monde makambo yo même soi-disant na bateau yo baroza la que bateau ba mille la qui sera que bateau biso ba la baso la trop dans Nzambe. Mais ce qui vraiment que bango pe balingara basi ya taille. Maman qui t'emballa, c'est que yo tango de lo les kambo sexy wana. Au ko sarate to lo banini siko que même bateau to kan sera que même ba pasteur pe na ndako pe ba sepelera pe ki ba maman baza la sembe sembe te ngai nde natali saka bato eza bo solo nde ka boyebi vérité pasteur peut-être amelane masanga pe na kati ya ndako mais soka bimi na miso na bino ba mokenja la kisi ke aza saint siko nde singa mama kitambala na banga ka muta mokite na pesa ka nde muta mokili respect mais na banga ka nde tata mokili pe na kenaka bar na kota ka pe hotel. Maman qui t'emballa, il y a un hôtel qui n'a pas le canini, maman qui t'emballa. Toi, tu sais que tu as un hôtel qui n'a pas le canini. Tu n'as pas boîte pour kota. Na kota pe boîte, tu n'as pas hôtel. Ok, on le canini. Ingeta. Tu solo baboye, solo po que atam comme ça tu vas kangi opo. Et mais tu sais que tu as une vérité, tu as quoi mon payer na ndako na yo. Au moins ni mon Nzambe, mu te changer mutu. So que toucher ndumba tiki ndumba. So que toucher mutu wana milango tiki. Mais ngai maman kitambala kana kibonzoto na yebisi mukendi tika masanga lukuta ndenge ba pasteur basala mwa bilo moko na kati ne etonga wana za ba spectacle to yokani ngana mukendi molimo na Nzambe ya masanga to molimo wa satana oyo evandi kati na mukendi bima yo molimo masanga ozana ni naza no kwa mukendi wana za spectacle o ba pasteur ba komisa bino ba marchandise ba magasin ndesi nga maman kitambala na kenda bar. Si vous ne pouvez pas écouter bien musique ya mbuta fali to ya mbuta ferré to ya mbuta bina filet beta o dote saka bana de ba solo boyebi vérité ndepé ko elope mukolo mususu ke nesuko bakisa pe ngata lisaba tu za bo so boyebi nga mona za naturel na za na yebi ke na yebi na so sanjeto na produit oyo esali pomade na bendi na yemwa bassin na ndia pela posa libumu nenge koma plan bazo sala rango posa posa libumu koma plan oyo po ya plan to za pena bato ba posa ya munene ba okata to mela okana ma eted oyo boy ka oyo mela na ma eted libumu no penda esembwa mindeti mama kitambala okende tsiriki to pesa bato eza bosolo bato nde balika kotombola oyo ezali ya bopaya bazo négliger oyo ezali ya bango yango mona bazo ba retour o ba mo ba retour nini. Tout ça sera battu dans la vérité. Donc, tu as négligé beaucoup. On néglige beaucoup. Qui bino, qui biso, qui yo, qui nga. On a ça l'opération. Ça le opération. Tu as vu ça traité abattoir quand il y a cancer, il y a prostate, il y a hernie, une opération. Mais quand on a les 400 de PC mutu prostate ici, les 400 de PC mutu cancer et longue. Tu as ça l'opération tu en belité. Pour ma qu'on a vu ça quand la ça là qui va belité. Personne qui a une attente quand la césarienne c'est la quitté. Bah tu peux bander ku famille quitté. Bato ndako mukie pe ba corbière ane zakita ki ba kunde bembe bino to na kata kunde bembe. Voilà maman kitambala ingeta maman bazoluka ba kwende ko bakisa soit ko bakisa so ni ezoza la pola nini maman ezoza la ba posa ba maman bango moko ou bien ba papa nde baza ko poussera ba maman bongo maman ta comprendre que papa zo lingra mingi mamba bongo yango na ki expliquer bino biso place o to ta saka bateza bosolo boyebi vérité to lingra ba kamingi yo recevoir que ça a dit ngana lobi ba maman to et ça le rappelle que ba papa nde bango pe ba poussera bango bongo maman yemo ki ko non eza pe na batu misusu papa lingani mwasa muke ngana okota na kata bitwa ba papa ne so tout papa musa lingani mwasi na za miss papa musa lingani mwasi na za munene papa musu pa lingani mwasi na za munene tata miss te mera kati ba misu pe balinga bassin ta lobina lingi tolo na lingi mwasi na ngai asa na tolo munene siko ngana kokota na ba papa ne so ba idenyo ta pona pesa conseil to ta sapato eza bo solo boyebi vérité musu zukuta za na posa ta fuengete maza posa kaka ke tolo mama esa na munene siko ya boya na ye siko yo ngai na koloba ke basi nyoso tu na mukilo boya mama kitambala il faut se pelisa mutu na mutana so baza na couple so baza na couple il faut se izala na kala te to talisa atu eza bo solo boyebi mama kitambala o sala mo mo ndenge ni baza na ba bassin mais papa pa bimi libanda to mona pe batu mususu aza na tolo papa pa bimi libanda
sikoyo kitoko mwasi eza fuenge te eza soki pendenge ni te eza ne bizaleli pourtant muto za bizaleli malamu mitali kabwe ne nzamba salanga kama makitambala boye nako kende Turquie te pona ke usaisa fuenge mais est-ce que problème des ya wana tango ba maman bazo kende ke ti ba Turquie te na place ba TikTok ye c'est que ba moni ba pasteur bazo koya to balata butu abeta ta de butu e bimise moi bassin pas tout ça va te bosser baby vérité pour plus tard et même la ba cancer ndesi nga nazwa vision ya basi nyonso tout o ba purjaka o ezali vitamine na nis bana ba cancer plus tard ba misusu ba nomona ba nosala ba sel ya makila bana ba cancer ya nis o tout ça va te bosser baby vérité tout nazata na posa moi upende e boso la boy na kibokoko na somba ta ba bututi ni balé la tiango na bi pe bassin donc ba chirurgie tozomona ba comment les pièges pour les abo solo ba vérité moni motali sanga tango moko be balobi na ba soutien mingi ya biso to lataka eza soko pasoli okokuta liquide moko na kati mais za ba mindele ba trika biso ba noir mais biso ba ndoko kanga ba fia soko lati soutien te ba kangi o mama kitambala totali sa ba ezali ka ba lata soutien te to mona mutu mususu ane penza libele pona za munganga na yoka sonte ngaza ka bosolo be vérité mais libele pena tina genou mais mba ina leli bongo pa nga ko tona soutien lingi tie matina soutien côté matina nastro so mba ina linga nastro wana yo siko yo ko yebisa ko ta chirurgie siko yo traiter muta bongo te non tali sa bato ta bosolo be vérité so tape na posa ngasi ko na traiter bato mabele wana minene mais so balingi bazonga udiana na zongisa udiana matondo toto tali sa bato ti bana mo ya kujana ngamu na lobango te so le bana kacha mukili ye bien ondeli tali sa bato na yeso na kena ka hotel parce que bobo hotel ato lobi obimi mpeto to ke ata Turquie ok à États-Unis ok à partout ce que ça va bande côté souka kokoma na hotel de obi pe des fois obi pe des fois hein des fois quoi bino mo meme moi bien lobi flat quand tu te sabater la bosso bobi vérité na yebi pe des fois pourquoi na yeba teni c'est là tout ça ba uchana oh ba uchana ya nyonso tout po batba ke ba pe ba chirurgie pour na côté uchana na naturel pe ezali naturel pe ezali papa Amélie ici déjà Bota Kibana Amélie ici tout ça est-ce que ça peut occuper aux ongles il y a ba pomadi ezongi si musuni na kati libeli chirurgie chirurgie ezongi pe na mbuma tout ça va te bosso boyebi vérité yo solo ki la tu problème mais boisco inutile va tout ça li sabatu ngai na za nga vérité parce que na peut-être ngana lobi na ndina minute na za boy na bangi ba mukendi na ba cameraman c'est que na bangi tata mokeli te nga na se na moi na banga tata mokeli wa keli ko na se pe to banga to respecter o eza l'état et c'est donc ça mutu tu eza bosolo be vérité ndeko ya Congo biso batutomi tunaka mingi mission na ngai ezali nini na mokili tala na buku oyo nzambe apesi ba révélation epai ya mama Mayuku Ndinga Yvette awa maso papa Kimbangu alobaki ezali na kati okoyeba tina nini oyaki na mokili na livre oyo ekomami lolengi kani kokota na ndaka na yo topinga biso 243 89 29 36 668 ndeko ya Congo ngai vraiment na yokoni tambulai na malade ngisinga pena ngule bebe sala penda ya avansaka te donc nazalaki na baproblème ya bapangeli nalalaka mpe nalotaka kaka makambo wana nakoki mpe kozala na mwasi kovanda kaka moti ya kokaba okende kaka ndenge lelo na ye komona ta babakitambala vraiment na bandi ndenge ezalaki na moni mpenza nzoto na ngai sava alors kutu nano ekomi na suka te me namoni sava donc changement vraiment total apeti ezalaka mpe apeti ezongi donc bavision wana mpe nazomona ngo bisoki donc esalela ese yango naye kotonda nzambe amakitambala nzambe ya kimbangu donc asali mpenza minene kati na ngai bokabwani mpenza na tokabwani namoni mpenza na vision mpenza tozoboya ye yebaki oyo ye nzelanga te nake oyo yanga nzela donc tokabwani mpenza tokabwani azala mpenza nazokabuma sante mpenza ekomi normal bakilo na baekonoka bafatigue nazoyokango
biso te nakomi mpenza ezalaki na ntongo na kolamuka boye akolamuka même 6 heures me mpo natelema na mbeto likambo me lelo ata 5 heures pongi esili natelemi mpe na mbeto mo misala mpe so ezali na bandi kosala donc ezalaki mwa ntambola ye eza lisusu te nakomi pa tokotela mama kitambala nakomi lisele asalisi ngai ayambi ngai nyonso wana ekendaki na nzambe ye soki tomobirisi yango naye kofeta témoignage na ngai nakati na sika oyo yango nazongisi merci ekoya kombo na buku oyo okoyeba mai nyonso nzambe atinda yo na moto tubabangaki te me bapesaki respect mais sikoyo ngaso na ocomprendre ke naza na raison bakobetanga ata masasi to bakotumbaka nde bato bakipanvita mpo na wana bavérité moto akoki kobongwana na ye kabo na kutu batiela bato batelemi na bona mpoka juma yo tikaki ndumba yo tikaki ndumba yo tikaki ndumba na kosi mpo bapaster wana mpe bakenda kuna baza mpe na place bakenda kokuta mpe bapesi na bango bandumba siko oyebi te eloko nini ekomisaka mwa mwasi wana ndumba fo oluko teya ye mpe molimo na tate touche nsima tikiki ndumba eza mpe nde mona moto wamela masanga mpo toza na bakisi na biso otieli mutu soki adamela masanga to drogue eboyisi ye ezotani siko tozokenda kote ya bapaster bakisi wana bango baza nango te me bango bayebisaka mutu na nzoto tika kindumba tika masanga me ifaye siko oteya ye ozela molimo ya tata ekoteli mokenzi elobi oyo ozosala eza mabe tika omoi mpe eboyisi ye masanga nga so nayebi ata mopene na ndako na nga soki alobi amela masanga nasomelaka masanga so mpe ezango mpe sumu te so mpe naonekala nzela nakuti mpe bato bawamela diamba noir oyo nda nabi kofi napesi bango me ntango napesi bango nasameli mpo na mbongo na nga nzambe change bato oyo mpo na miniti wana molimo na nzambe te eyebisi nga epesi nga pouvoir te koyesa badiamber botika omela diamba seke nakosala bato oyo eza spectacle mpo bato bamona nga mais oyo eza très important napesi bango oyo eza posa na bango mais nasengeli epa tata mokeli sunga mpe bango batika komela biloko bazomela meme mbongo nga napesi molimo na nzambe kota na kati etushe bango ntango baomela ngo kaka baboya eza bongo me nakoki koboyisa mutu na makasi te ezolandi siko tokosaka te makambo nyonso to molimo na nzambe etarisi molimo na nzambe elobi eza lokuta katu matondo. Voilà, merci beaucoup. Alors maman Kitambala okamwisi ngai na baterme nyonso ya banganda oyebi yango donc kasi okoki mpe kote mosu oyoki keke tomela biso noa te me tomela kovi do baterme do oyebi na terme yaya naza na kati ya mokili kombo eloko tu ezobenga na kati ya mokili totina kokosa bato me mozaka mosika na lupango nde boza na bar voisin baobeta nzembo saint esprit ekangi yo matoi oyoka nzembo wana te seke longwa na mokili na biso bato keye na mokili bawa mpo yoka te mais soki oza mutu tata mokili asala okoyoka mais etindo na mabe te balobi nyonso tu ekoma lokwa habitude moko boye te mais mo bepe na vandi pepe nayoki na nga nzembo na nga ya nani oyo ya karma pa mo mpe nayebi nzembo ya redi mpo na etika mpe koyeba te ke redi abeta bétise nzembo na nzembo mpe baza bapaster bateyaka biso na message na ye ntango yo oyoki yango mpe te yo voilà boko eloko kobomba ngwana bonga naloba naza na nga na kati ya mokili oyebisaka nayokaka nzembo ya bino afile te wana azokosa pepe le die. Voilà, tout na ngambu ya côté ya Papa Patrick. Papa Patrick, tu dois apprendre déjà à batu bandeko barokyo kende batirkite, bandeko barokyo kende bisika misute pour na que libumwe konda, pour na que côté moko boye sala boye. C'est-à-dire que nyonso ezali awo. Alors, bakisi lelo torokyo ça d'abord présentation pe ya bakisi neti bakanini. Bakanini na moni que bakisi tandami bandeko bele bazali kotala na lokato bana d'abord na cas vraiment ya maladie pour comprendre beaucoup plus oyo eza nini okokona ko expliquer na bokoko bato di sarabiso voilà bato di sarabiso nyonso ezali na bokoko bakisa bokoko ezali ozo bikisa bokiono bele bato nyonso baza papela na problème ba hémorroïde tozana ba hémorroïde muso eza hémorroïde interne muso eza hémorroïde externe bo eza ke mutu musombe zobima bango to traiter bango tozana ba kisi ya kovandela en plus tozana ba kisi nango ya komela ya kobaka ezali ya ba purge ezali mais muto o abimaka musomba o ebimi libanda to pesi na ba purge te to pesi na kobaka te to pesa na ba kisi ya kovandela na ya komela
tant mosomba na ye kozonga na kati nde topesi bakisi ya kobaka na eza mpo azongisa nis na ye ezonga normal ya purge ye akendaka kosukola pota topesi okisi na biso ya hémorroïde ya purge ye aoke kobimisa lokola bazei wana eza basalito ezalaka na pota soki bazei wana ebimi nde topesaka kisi ya komela soki aza motu ya hémorroïde oyo eza externe nde tokopesa bakisi ya kovandela na bamassage nango ya peni ezali awa tozali na kisi na biso ya hépatite totretaka hépatite nyonso totretaka hépatite A hépatite B hépatite C toana bakisi nango ya komela toana bakisi nango ya kotumbola oyo moniki ya peut-être hépatite ekomi oyo na niveau opema bien te ozolinga lokola pema ekatana oyo bien libumu ezovimba toza na bakisi nango nyonso tozotraite awa tozali na kisi na biso ya paralysie bato nyonso bana na problème ba paralysie toza na ba pomade na ye ya massage toza na bakisi na ye ya komela toza na bakisi na ye ya kopirige mais au fond mutu ye mokoya non ba massage nde eza boye ba pomade nango ezali bakisi nango eza ya makasi ata za musika totindela ye tokoelakise nde bandoma se yango eza nango teke il faut masser soki ndeni te yango mo ezali na sensation nango ntango opakoli mutu andoyoka sensation même loboko ebandi kosala mouvement te ekota na kati ya nzoto ebandi kosalisa ba mouvement même mutu akozala na bamassage oyo tokolakise masaka ye boye mais bato oyo mpe ya sur place oyo baza na kinshasa bayaka baleki bamassage po eza teke mutu lokola aza libanda akozwa guérison te tokolakisaka mutu aza pembeni na ye tokoexplike nde nini akosala ye mpona bamassage na ye awa tozali na kisi na biso ya hémorroïde déjà toexplike awa tozali na kisi na biso ya prostate eza na balolenge ebele eza na mutu mosusu prostate azosuba akoma oyoka pasi eza na mutu mosusu prostate ebandi ye aosubasuba mingi eza na mutu mosusu prostate balatisi ye déjà basonde toza mpe na cancer ya prostate donc prostate na biso totraite yango une semaine même soki balati so basonde topeso une semaine toana bakisi ya purge toana bakisi ya komela ya prostate pe prostate pe mosusu ekomisaka mpe peni faible to renforce yango nyonso topeso bakisi ya prostate topeso na bakisi oyo ekorenforce nzoto naki mobali po ekomisaka mpe mutu faible awa tozali na kisi na biso ya perte ya mémoire perte ya mémoire tozo constater yango mingi même bandeko na biso bali banda mboka bana mingi baobota baza na problème ya ba perte ya mémoire eza bamindele bakoma ochuba bana biso batonga banda bana tango baza bana mike baochuba batonga de façon que bana na biso bazalaka ba perte ya mémoire po bayebi ke population oyo so totiki bango normal batangi ebele bakuko bato mayele bakozala mingi en plus bango bakoka su kokoloniser biso na ba système na bango te yango baza système ya bana na biso ba noir babeta bango batonga oyo omona msu mwana na retard koloba msu mwana azoyoka ma kokoloba te bien raisonnement eza ba retard ko ke classe azotanga mais aobosana oyo ezali makambo atangaki peut-être na classe donc ba kisi nango misusu to sala ngo na ba miel et compagnie kana ba kisi oyo ya komira pour moyen atanda ba kisi nyonso eza te pour ba kisi eleke bele. Ah, tu as un problème na biso ya force sexuelle. Ba papa nyonso baza na problème ya nzoto ya kimobali. O peni nanga epmso ekoma mukie, o nde ezabo ekoma ya msusu na simbi mama, nzoto nanga eningana kime, ta na nkana sala mouvement boye, nzoto ekiti. Bakisi nango ezali, tu as bakisi nango ya kobaka ya ba purge nango, tu as bakisi nango ya komela. Nyonso ezako za problème soko bengi tokosunga o. Ah, to za na kisi na biso ya diabète. Diabète na biso donc ça mutu na régime. Même ba biso ke ote ko liaka mungu ate o ko liaka sucre te o ko liaka boete. Biso to na ba kisi na so diabète to za nango ya komela o eza cure d'attaque. So bandi cure d'attaque na yo esili après to pesaka ya poussière ya kolia. Yango bali yango na biloko ko lianga na makemba mubeso tumbi okati yango ba morceau ozui cuillère na yo o tolelaka o tsopili kwa makemba o lianga tango bandolia ya poussière wana o ndomona e bando subiso mingi. Petango olia ya poussière faut melakama e mingi. O bando sentir o suba mingi ko subana o ke sucre ke na ko bime ke na ko sila. Et puis à fond o banda kisi na biso ya diabète il faut otala na no pourcentage ya sucre na yo. Otali pourcentage ya sucre na tant o banda pe ko melakisi na biso o bani ko tala pourcentage ya sucre na ndezo kinde. Si kisi na biso kire nango silaka o sentir que pourcentage ya sucre na zongi normal o zongi na régime. Même ba peki so ko lia ke loko te ko lia ke loko te o zongi na régime na yo normal.
ba témoignage kutu ya muta diabète ezali na relaxa pe au tchan émission et puis a toza lisusu na myome bato tout baza problème ba myome soko za na kasa libumu so ke ba sala opération ezongaka po atika lokwa ba maki ana tika ba ko opérer ba moni ya munene ba longoli mais atiki ba maki na ye wana omoni azongi lisusu biso na bakoko skoto ni karango okomona ye pena ndinga obima na toilette po so to bando peso ba traitement na biso ya ba purge nango ya komela omona to ko exiger otalaka toilette non na vase pourtant osa toilette na vase omona ka biloko ande ezobima omona yango ke en tout cas malade design nzoto nanga yango ebi ingeta mbuta mukendi awa tozana kisi na biso ya nyokankao bato baza problème ba nyokankao ye azaka ndeni okokanga zemi mais alekaka 3 mois te zemi wana so da komi dana ba 3 mois nyokankao ayaka sa nini alie mwana wana o sensi ke ni telo mo itambolanga na libumu so kana kangiza komi na 3 mois au mona ifo na makile bimangai eza nyokankao bakisi nango ezali nyonso eza po o peto lobeli te bakisi ese belé nyonso na ko etala on a mesa te po mese ko tonda o azana problème ya maladie na ye akobenga mama kitambala a consulter na molimo et puis akopesa ye traitement même na ozana ba problème spirituel pour na ba problème spirituel tozana chukululu chukululu oyo batu o balotaka te o bandoto ekima même soka lala loti ndoto akangaka te bien olotaka bandoto ozaka na mobali moko boye yo mwa sosa na mobali moko butwa yaka peut-être olali oloti peut-être éjaculé bien olotaka ke moi si moko boyaka bosala ni bolingo na buto surtout ka bozana pongi chukululu ye akenda kolongola semence nyonso ya ba mari de nuit femme de nuit o nyonso ça problème ba mari de nuit to na biloko ya kotumba ya kosukula to na biloko ya kotumba na ya kosukula ingeta mbuta mukendi voilà awa to ça problème na biso bato bazana ba problème ya to lubani problème ba chance problème ba chance okoza oza place moko kendaka peut-être ba ocha bakal yamba pakola ngolo kwa mafuta ozwango ka boye na maboko opakoli ngolo kwa mafuta na nzoto na mutu ne elongolo kwa mafuta kote nyonso o kendo oza na problème mukanda oza ki na problème oza oke musala okokotsa ba dossier na musala ba ozwa te so seli mayo yo moko mona oleka vert to travaillant déjà to travaillant te ozo mona couleur ani za mungwa Mungu comme couleur à blé boy. Tozana ba sel blé, tozana ba sel rouge, tozana ba sel pembe. Tozana sel vert. Sel blé wana aza sel ya délivrance. Sel rouge oyo aza protection. Donc nous oza boso ozana bitumba bien, ba obundiso na ninga molili o sel a mai o. Aza sel la protection, aza rouge yem tu to cheka aza mungwa rouge na biloko msuna lo sambo. Po mama kitambala batua ni sakende na molimo. Bakisi onyoso zomona eza bakisi te biso tovandi to raisonner te eza eyaka na révélation mama ko lala na kimpeve balakisi likasa tel soki mutu ana problème tel zwa oyo na oyo plus otangeli yango te eza kimpeve nde to alisaka biso ingeta mbuta mukendi pona babiloko mususu etikali kotabo mama kuna mama zali akoki kotalisa pona babiloko na mususu matondo voilà bien dit alors tozongela na côté ya mama kitambala tozongela mama kitambala na lombango entre temps là vous allez comment un peu exposition ici ils allaient exposer qui un peu d'explication mais maman kitambala nazonga na lekambo parce que bande ko batuna ngamingi surtout beaucoup plus na lekambo o Italie mungwa ngeta mungwa nini ba ko sel déjà va prendre biso ba sel rouge ezali ba sel bleu vert mais mungwa na yo singa ka batwana ezara mungwa nini matondo totasika bato eza boso boyi vérité surtout le mungwa vert, mungwa rose, mungwa ya rouge, les akaka mungwa na likasa tata mokela talisi er dans tout temps on a sangi si on épée ça ba couleur mais on a ingeta oyo eza mungwa nde molimo talisanga tango na sambela mungwa même bato baza a na mboka na biso Congo na bato baza mokili mobimba même osombe sika yozali et balukaka ba masasi bobina bato nyonso ba combattre ba vie na bino mais na bato ba opesa biso pe kimia tata mokeli ememela ba pe kimia nguluziki mbango awa tozaka na mai ka ya pompi na yabike ba na ngebele même ya libanda mboka même na mboka na Congo ba misusu yaka na ba 5 litres to ba misusu ba toki to ba misusu ba sombi ba minéral na sambela kango e balukaka ti ya moto ya kimpa pote ya benga mi stratégie ya bitumba to ke ni moi rapide awa tozana ba kisi na biso mususu que côté papa tangi kuna ezapena batu misusu balingaka piège te mais tozala bakisi na biso ya poussière
tango otie yango na mai tokola so ndenge tosalaka omona pesa nini opirige po bato mosusu bakokaka kopirige te toza mpe na bakisi na biso oyo ezali ya bacancer étériste toza na bakisi na biso ya kobaka ya kovandela ya komela ata moto pola ata moto bimaka badeshe ya makila tozobima bamai moko lokola bamai ya madesu ozobima solo kobanga no te na 2 semaines ozwi solution ya baproblème na yo awa toza na lapin lapin eza mpona bapapa okomela yango na ti okomela yango na mai okomela yango na masanga okomela yango na jus ezaka mpona bapapa koto toza na antibiotique na biso ezaka ya mai eza pe ya oyo tokausaka po bamboka mosusu libanda balingaka biloko ya mai te yango bomona bakiso oyo nyonso to eza oyo aza na bosenga nango na bamboka oyo loka balondres babiloko ya mai ekotaka te tokauselaka bango ya kokausa antibiotique na biso tozosala yango na 7 plantes ezotraite masuba makila barein tension ya misu bavertige meme bato babimaka babouton mpe meto babimaka bamakwanza loka bambuma na nzoto ezosokola meme mpo na bato bakoma na problème na toilette soki kaka utiliser antibiotique oyo okomona pena ke chaque jour obanda kosala sel na yo normal awa biso pe awa tozali na désenvoûtement yango ekenda na kobebisa pe nyonso ya mutu oyo ezali awa toza na bakisi na biso eza kidiba eza mélange na biloko ebele eza na bandeko mosusu baza na babesoin mposa ya bapasseport bavisa aza na mposa frontière moko akota aza na mposa voyager obengi mamaki motambala akotalisa yo biloko mosusu ya kosalisa matondo mbuta toyebi ke batémoignage mpe ya bato ya diabète ya bato ya cancer pardon na ya bato ya prostate eloko na osenga mokie nali mpenza ata leta na biso gouvernement na biso abimisa mpenza bato nyonso to ya prostate na bahôpitali aya na bango na basi oyo baza na baproblème ya barègle baoyo barègle ekatana ata 7 ans ata akomi na ménopause oza na mposa obota barègle kozonga na mokolo moko matondo tokomi na suka émission na biso grand merci na bino nyonso bolandaki biso na bandeliti na suka la grande équipe ezalaki wana accompagné na Plemedi na ingénieur en paix basali ke bolanda biso kitoko boye topesa merci mingi na maman Brigitte depuis quelque part bazali hôtel à biso merci na Msintsongo depuis Bella merci beaucoup plus na maman Bibi chez nous plus un grand monde topesi bamote belé bazali hôtel à biso merci na maman Odette Lesa Fumu ya Bwala merci mingi na Mota Mondoki merci na ba papa surtout que Néné Mokela toujours totalement si abana to pesi bino mbote belé ba mbote na ba ya bozakane belé bo s'abonner massivement bo partager ngana bino to si au prochain numéro ba contact ezali wana pour na ba question na bino pour na ba réaction na bino ça biso toujours plaisir à trop to côté no prochain numéro matono na bino nyonso de boyambe biso kitoko quant à moi je vous dis bye bye au prochain numéro ciao. La santé n'a pas de prix mikolo balo bye bye au prochain numéro ciao. La santé n'a pas de prix mikolo baloba.